Bonjour, 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 bon déjeuner, bambote ebele, bonsoir aussi, ça dépend seulement heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele bisika bizu bino, nzambalo la ebako batela bino, bayenge na bandeko na biso ya bundu dia Congo na église ya mpeve ya longo, boboto bondeko na ba oya biso ya église ya catholique o basala ke totanga ba kole kitoko ya tokos toke na lombango kande boye ba shalom ba shalom na ba homme de Dieu ba chantre de l'Éternel en tout cas ba o ba protocole ya église ba shalom na bino vraiment ba yenge na mandeko na biso bundu dia Congo na église ya mpeve ya longo matondo na ba kimbangiste toute tendance confondue na se sous les baobas, bozo ebonga bovanda, toyoka ba conseil ya mama leki maréchal la danoise aye. Toyaka obele ko la musa conscience. La musa conscience na yo, sokola conscience na yo, conscience na yo ezala lokwa kitala tala bandi konangai. Conscience na yo eza lokwa kitala tala tala kaka soki kitala tala ekomi flou yo pe vi na yo komi komona ngo flou yango toyaka wana topesa yo mwa papier mouchoir opa musal kitala tala na yo tobengi conscience o ezui lelo grâce yango to lobela lobe ko zwa pe mwana na yo mama na grâce pe msuna abanda ko seka pe bana bato babala nikale ba divorce te mwana mama Marie-Jeanne ba boya yete o mwana mama meje yeleo a divorce mwana na oh la la mwana Joséphine ba kabwana ba umela kutuna mobali na ete. Est-ce qu'elle aime sous maman grâce pe a tonga ka ba maman o ba na bango ba divorcaka kande botonga ka tonga ka wana kande bofinga ka ba mama insensé ba mama nzambe ba mama basi soki basi bazanga ba mama wifi yozo finga me ozana bana basi ya mike na kati ya ndako wana mobali no sa ucho kata mandefu yo siko bandi ko finga na yo ba mama batu pona bango balinga ki bazala ba femme seule nzoka nde yo moko bana no basi bakozala ba femme seule na ba femme seule est-ce que bango bayebaka mama grâce ayebaka te bato na oyo finga ba femme seule babota bana tata tant bazaka bana mikie lokwa bana na wana bazana 8 ans 17 ans 15 ans 16 ans 0 bayebaka ke bango pe un jour bakobota bana batata bayebaka pe ke bakokoma basi ba femme seule avec wifi yaya oye kweleli grâce ente ya ndebido. Vous êtes là, c'est ma boyo karaba audio boye bimi, Brian Malobi, boye na boye, nzamba lola. Bandiko tozo ya kozwa moko na moko, bo vanda na se ya moto, malili pese ye na poto, bo zwa bibonga, bo vanda na se ya sous le baoba. Mama leki aye kopesa conseil moko na moko moto nyonso contribuaki de près ou bien de loin na libala wana donc lelo na olobela mobali wana panzu soubassement papa kizengi zoba nazolobela grâce la lesbienne nazolobela mama mulopwe mama marraine na papa parrain na ke kolobela mama ya grâce o ya boti parce que papa ne to yoka ka papa wana ti soka kufai soka kenda pécheur soka kenda ne bande soka kenda zamba kolukambi ya nyama to yoka ka ete bande kunanga bovanda wana boyoka bofungula matoi bo partager vidéo like vidéo oyo yaya like vidéo oyo s'il vous plaît na sengi bino bo like na sengi bino bo partager
Et puis na sengi bino bo commenter vidéo na se. Oto sola makambi ya soubassement. Likambi ya base. Na kati ya ndako parce que balobi bien Sarah azana Sarah et puis na benga ke Sarah. Grâce. Balobi ke soubassement na ye mobulu. Donc base na ye elo côté 0. Yaya, to yeba ko boko la bana ko. Tout chama ina muno côté. Na bandi na ona grâce na mwana mwasi. Bandi ko na ngai mwana mwasi abongisa libala ne ye moko. Mwana mwasi oyo ata kutu ba edika yo mabe. Ata kutu zati orphelin de père et de mère. Ata kutu mama no abua kaka yo. Mwana mwasi abongisa kalibala na ye moko. Oko vanda po kanto lobi nazwi chance o toza combien de basi na mokili. Mobali moko boy azana comportement buzoba azala soki ndeni aye apondinga parmi basi. Ayaya tika no honore mobali nanga. Bino bokanzaka basi kabo bino basi nde bako honore bino grâce na oloba na yo. Yo pe mwasi ko honore mobali na yo. Na ndeni na discrétion, na respect, na voilà, na ba moya kitoko, ba petit cadeau, ba bilo moko ndenge wana. Soki yo moko mwasi ozana no prêtité ya kolinga mobali na yo, ya kopesi lokumu bande konanga. Mobali akozala elongi mabe lokola subasima. Mais subasima za akoma kitoko to bossa na kazana libandi na ewane. Soki penda aza pembeni ya grâce tango subasima komi pembeni ya grâce. Abandi ozoba lumière moboy, abandi kongenga, akamini ko sala boy parce que to ke tozonga grâce aza mwasi kitoko. Mende aza mayel aza na sagesse 0 obozoba grâce aza na sagesse. Grâce aza hypocrite ya lokuta. Aliaka batu na se azo tinda batu boba lobela pona ye hypocrite ya bimaka bien après bobi aza sage grâce azo lobate azo loba bon ba makamyo zo bima ba vérité ba audio ba nini o ezo bima ke ba conversation ya ye na mbali na yo bien ezo uta wapi bande konanga. Ye penda soka atindi ata alobi penda akangisi penda munoko tout autour na ye mbele bakambo ese bomaki na kina moto mais ekomi dini azomona ngo lokumu yaya ozo bimisa scandale na communauté grâce au regretter tala mama na yo mama ya grâce nenga kauki lokola likayabu na kama na bina photo na moni na bi oyo mama ya grâce. Oyo mama ya mwana oyo amemaka soki ba voiture ndenge nini. Mwasi ya mbongo aza lesbienne abimana mibali ya basi ya ndenge na ndenge. Mama na yo vraiment grâce aza kokauka boye. Grâce makamni ozo sala. Po yengo biebisa via mama na yo. Po yengo boma mama no avant. Bandeko mibali ko so bomoni mwasi mo azoba te nga vraiment nde na zabwe na kosalela famille na ngai nga na kosalela famille na nga penza je peux tout faire pour la famille na ngai mwasi ko balate subasima tikaye basi baze belé na poto ya bien tika grâce ope baleki grâce na kitoko na intelligence na gentillesse wana olobela na na olobela na grâce o libala ndene o libala eza entre demo moko boye libala sirène o libala ya ndenge ni grâce po nini boye ko vandisa libala no kimia te libala mo bato babomi yango bakomi 50 batanga Pierrette mabe batanga mama mulope mabe batanga mura mabe batanga bakomo ngutu ezaka banani banzambe na ngai mwana nga mwasi na linga ke mingi malika botika malika o na linga kamalika ye mokuta yebite meta musoko yoka audio ona linga ka ebotindela na linga malika mingi ngaso na lingi mutu donc ata malika beti gaf na yate na fifi siwa
Fifi si watang ba beta kaimana pe na zwa téléphone nanga na benga fifi si wana pesa e ba courage. Bien. Na yati oh mwana nga fali. Mama na dana za yati. Wana bana. Boa boendeni bana bana. Boa ndengeni. Grâce li bala ndengeni oyo zanango. Batu ebele boy kaka. Donc yo donc vino eza polele. Vina yo eza polele. Donc yo za muta mai. Ovandanga na mai na polele oza mami wata. Parce que muto pe aza mutu vino eza na kati ya ndako eza kokangama. Ye yo vino eza polele mutu nyoso akoti na kati ya vina yo. O mutu boye mutamimisa ba audio, mutu boye nda lobaki, mutu boye salaki boye, mutu grâce pe na libala ndenge ninyo ye libiso na communauté. Banda na botamana na monate. Internet banda 2021 baninga bakoti na 2022 na kembo. Kembo na kembo kuna na lola. Yozo kota na 2022 na kolela. 2022 chiffre 2. Everything is double. Yo donc biloko nyonso eza double. Yo malédiction et l'andio double. Etali yo. Il fallait na 2021 wana le 31 au sukola. Na ba 23h20 wana sokolo bando banzambe na ngana sokoli makambo nyonso kwei na lingi kombo na ngate na 2022 kimia oye posali discours bi kombo na ngana internet na lingi yango sute na za kuna te bolo babokende na mati na ki otiki kaka likambo ekendeke ozo bebisa mama no azo konda grâce luka solution likambo oyo yo moko ka moto za pompière tsoki balobaka na kaka baloba pompier ya basi ne ba pompière yo moko ndo za pompier ko boma moto oyo kaka yo moko mutu musako bomelo moto azate oko boma moto na te na ko garder silence o kangi munoko o tinda ka batu ba lobela yo jamais oko boma moto yo moko telema o se voit loba pono eza sous libala te. Chaque jour, problème. Chaque jour, gauche-droite. Chaque jour. Ok. Vraiment, ezalaka grâce. Fanda kola. Kolanda bato bazo bengo toza mwana mukie. Oza mwana mukie te. Oza mukolo. Dans des ans. Dans une année, 30 ans. Ezalia. Nana zo kama bino ba kongole bolinga kokola te. Mwana 30 ans. Déjà na 24 ans sur obalité. Au coiffé Sainte-Catherine. Au Touli. Ezali 24 ans au coiffé Sainte-Catherine. Boke nous kotuna ba catholique ba Sabino. Moi na 24 balité bana na bino ba balate na 24 ans ba coiffé Sainte-Catherine. Bon on to comme na 28 ans ozwi libala na yo. Allez au baby si libala na yo. Oh. Mwana muke yo ebi Rebecca balanga na agine Rebecca na Bible balanga na agine. Est-ce que yo peno ko sa la vie na lo bakete nga vie na ngai fo ba parents ceux qui boy mama soko zui amuke o kaboli na mama na bino mais ko ko sacrifier vie no te cela veut dire que maman no tazandoki ou bien ba parents no baza ba na misala mabe ba sacrifier vie na o salela ka bango po ba tumso ba koma ko kende ko bomba na ba sima église mais baza bango ba sorcière ba sacrifier ba na bango. Parce que malobozo loba oza sacrifier ba ne bele bazala sacrifier ba bimaka lokola yo ba esprit ya ba beba lesbienne ba kosala ba kindumba pona ko lesa mama non yoko mama no sala kindumba pona lesa mama na e parce que yo ke no bebisa vie na yo pona mama na lobi mama na akoleka yo tango otika na nani grâce zwa mayele yaya loba sala live loba kata hémorragie oyo eza pona bien na yo. Batu bazolo baba ozo bambongo na bango na YouTube. Mais yo zotika la salité. Et puis Brian yo za mobali na eskopa na yo Brian. Mobali moko na yebite. Yo za Congo Brazzaville andene. Poni ko yo ki sabata Congo Brazzaville boy ba mama leki nanga ba noko nanga ba mama kulutu nanga soni boy. Brian eza nini? Mpanzu Zundu. Brian Zundu. Oza boende ni oza penda Zundu penza. Yoza panzu Zundu. Subasma. Eza nini yaya.
Pour cela, on a tiré bino audio azolo basiko. Grâce soko ozongela mobali oyo zongela ye parce que na yebite parce que boyoka conseil te. O aza mobali ya kozongela te. Boyoka na audio oyo nde makamni azolo ba Seigneur. Boyo. Kuna onti oganga. Iza wapi? Seigneur bande kweza oyo. Oh putain. Bozela. Non ka mukuse. Kwezaka oyo. Boyo. Yoka azo bimana ba mobali azolo babuzoba oyo pozelezaki oyo wapi nzamba lola oyo ngo pete zeki moko ya mukuse ezala oyo abimaso na ba Christelle Bwanga ba ki lesbienne na ye nya botala na sorti ya mobali ya modèle nini oyo oya mukie oyo eza yango te oyo Christelle Bwanga yango te bande o mobali ya ndene onga nazoluka yango te chinga ni bwa chini zana alobema namoni yango isu te mokuse oyo Christelle Bwanga voilà tokende ka na conseil namoni yango te po nazaka mpe makasi na ba audio te na efase bandeko na ngai yo so basma papa otangi ba classe ba français minene yaya eza nini yango yo moko oye koloba olobi nini ke mwasi wana ali kosala sexe na yo te donc azoboya na Christelle alingi soki ayonganga Christelle abato nani grâce alingi kosala sexe na yo te yo tango ozosala na ye sexe ozoka ye solo moko boye solo neti ya mai ya océan papa olobi kozoka mwasi solo ya mai océan comme si aza na esprit ya sirène obengi mama na ya grâce tango bolali na grâce wana oyebisi mama elekeli alobi o makambo nini na mwana ngai mama oyebisi papa ozwi pene obengi mama ya grâce obengi na mwa molopo bango mibale marraine na mama olobi bomeka kosunga mwana azobima solo na grâce azobima solo ya mai ya zo mai boyebi so oza pembeni na bamai donc neti mbisi mama na ngai ntango yo kende kobanda kobima na ye ozobima na ye omemaki na ba Dubai soki bawapi bokutanaka otikala koyoka solo wana te me ntango obali ye nde solo wana ebimi papa nakoloba te kokosi wana ezalaka sikoyo ko ndenge sikoyo basirène des eaux babimisaka donc aye sikoyo donc solo ekomi kobima mpona babanda mibali bakimaka ye parce que aza na droit ya kozala na mobali te donc mais soki okepa balesbienne otuni bango bakolo bazala na solo parfait et puis ye moko aye kovandisa yo nani mama molopa lobi loba vérité pa mobali na yo aye koyebi soki ete azalaki lesbienne azalaki boye papa explike yo yo tuni mpona nini obanda kobima na bango nyonso na atangeli mpe na basi ya banda kobima ayebi soki abi te ngai
pour la famille nanga je peux faire tout. Moi si un modèle wana cela veut dire que même papa Panzo aye na libala pour la famille na ye akoko la même na ba camarade na akola la même na tata no azana katanda o ya pensionné. Bon moi si bongo pena Panzo yo zuiye bandi ko boti papa tika mwana mwasi wana a continuer vie na ye ya ki lesbienne ya o ya moni ya YouTube tika ya za mwasi ko vana libala te. Olobi alambaka te asalaka boye te osambwisi na internet okoki kotika ye te olobi kana sokoli maboko mama kende ko continuer vie no bien luka délivrance okoyaka ya nyonso lelo bimisi audio mabe o bimisi audio mabe bandeko audio wana esalinga somo mo mwana mobali et puis ozana droit te ya kosalaka ba audio ofingaka ye o aza lele abimana boye papa est-ce que vraiment bino mibali na so comprendre te ndenge bino mibali na communauté bokomi lokola basi to matato kuta yo papa Panzo nga na moni place mwana na mwasi afingi yo te yo pesi obande kotia ba kopi na ba mura ba kopi na ba lekechu obande pe ko linga bango ti est-ce que ya lobi ta i ona ba camarade ne nyonso tu o lobeli bango o yo ki place mwana mwasi wana alobi malika so sala makambo na sese me ye moko mongongo ni lobite me yo za mwana mobali bio za na mwana mwasi me kana ko kanga mnoko no me se subasma internet zango komi ya yo ata ko tu bambonga YouTube yango bambonga ezaka éducation donc batu bazo pesa bazo lobela makambo ezaka éducation te et loko moko te batu nyonso ba perdre ba mission kitoko ya kolamsa conscience na ba famille na banini soko sali mission wana okotala mate. Il faut que tu aies un sujet na bino bo comme ba boya ba mami ou tala ba tati ou ta sodo bino ba boya ka ko détruire monde oh ni surtout oh eza ba passe-temps bande ko nanga bazo détruire monde mais so na ça ba vidéo na sele bino bien est-ce que botalia mais oyo ya bo monde ba e ko leka ba view boza parce que bo lingi toujours makamba banalité ya bozoba mais c'est Panzo arrête. Tu ne peux pas continuer à jouer avec notre communauté. Va là-bas, chez vous, là-bas, na Congo, Brazzaville, qui est le Kabasi, na bino kuno sakana bango. Pas de quoi baby ça, internet, ya ba Congolais, boye, quoi baby ça, mon nabiso, quoi salir batundenge wana. Oza na respect ya maman ya grâce te, oza na respect ya famille na bango te, oza na respect même ya marraine bozoa ki te, oza donc mko loba ti. Okobimisa mutakala mwana mwasi wana bande ko bokangisa data lelo mutakala grâce wani ko bima ndenge grâce azo boya ko pesa e sexe abanda o filmer kalate eza pasi iboye ba mutuni no ke pesa nzoto yaya bo wele la poto boyete grâce o monte ke okoyan oya okenda no poto na nzela nete okende États-Unis na nzela nete donc okopi koya no poto pe na nzela na ete ozana mbongo no kokipe Dubai pesa bien okokende Maroc okoya pe koto na nzela nete le ketu ya wana ya kipoto akia zongi poto ezana ngona sentinelle te pono djembela na sima tata mutali boma boy ebiteke mesi wana de subasma na mutu na ye wana ndenga za grâce soye na ndako na oboma yo ako bomo na maboko akoti prison bino bomoni bon pas za ko boma mututi sabo sakana ba Congola Brazzaville ako boma yo soka bomi biso to yaka na internet ato lobi lokwa Naomi pe a son âme akufi kuna na piscine to loba nde to lobi ana defa pe a son âme akufi na hotel to loba ka lisolo siliti yo kasi to sani to lela combien de jours mais yo mama na yo o famille ozoloba ke ngana kosala tout pour na famille nanga. Tu n'es pas Dieu. Tu peux pas. Oh, le bakenga na kosala tout, na kosala nyonso tout pour la famille, non. Il faut laisser ta famille entre les mains de Dieu. Babota ki yote pour nos esclaves na bango. Mais le corps son dimi. Et puis, on a tatou monene na sima mukongono ya sirène. Et bande lion dengeni ko usala tatou. Ba desse, ba fleur, ba rose, ba biloko ebele, ba tomate, ba nana. Okoka ko dessiner te. Bambisi pe na mai eze belé ko dessiner ta mbongo ata malangwa ata nzombo ata ngolo o dessiner na mukongo yo moneka o dessiner mami wata grâce esa nini penza biloko aboy okomi sindi le cœur
Yo bongo nango ka isenga ko bamba mami wata na nzoto tala siko ba efe ya mami wata nde komi kolanda yo. Basakana na mami wata te dessiner ka ko mona na nzoto no ndinga ya okota wana esprit ne ya okota yo. Tala bakomi ko sola mai. Ah boniko bande ko na komi ko chite na kei sikoyo na baki 3 batuti et 4 na lobeli siko na kei epa ya na osukisa epa ya mama mulopo ya zani marraine na zo kende siko epa ya mama na grâce. Mama grâce omoni c'est que l'homme aura sémé ako récolter yango. Omoni makambo sema ki na mwana na yo. Omoni misala mabe osema ki na mwana na yo. Mama omondenge elelisio ba mama ba leki na yo propre. Ba benga mama mulopo. Ba yebisai. Babi mama mulopo. Oya kokota na makamuni oya kokota awo. Nani atindi ko parrainer libala mwana. Oko sambwa pe libala yo kozala te. Po ba yeba deja teka mwana na yo na monde des ténèbres. De boko sana okimaka na ba église. Omonde ngo souffrir na kati na yo. Omonde ngo kauki na kati na yo. Oza mwasi kitoko makasi me okauki parce que oza na misala mabe ozo kwa koloba te. Oyebi place ocha mwana na wana mwasi. Comment mwana mwasi tambola na nzela bike a osala nyonso tu. Et puis yozo pese conseil to mona ngo eza esengo. Non, mama. Luka pena délivrance à solo ti. Ozo banga ko luka délivrance à solo. Pona yo moko yebi. Mwana muke wana azui bakisi wapi. Et puis mwana pa mwana ki na nzela bakisi. Cela veut dire que alazaki déjà sacrifié na kati ndaku na bango. Bade konanga bato bomona bakenda ko simba ka bakisi banene. Bolo bokansani. Bazaka babandango déjà na ndaku na bango. Ezaka déjà base soit azana kindoki, soit papa na ya initié, soit boy na boy. Yo kantika lomuki na tongo naza mona pauvre, boy na bombele batu nyonso bakenda ko simba bakisi. Ba mzuku tazana eloko oliati ma OK azoboya okota ndaku nganga. Parce que ayebi nzela wana ti. Tu as sacrifié ta fille. Ozwa ki endengeni papa na yaza wapi. Ba famille tata na ibaza wapi. Tala lelo mama. Luka ba famille ya papa mwana na wana grâce. Mama. Bande konanga ba mama tang na opesa mama grâce conseil na opesa pe bino. Bo yeba ko boko la bana na bino. Bo tala vie ya grâce ndenge banda. Yo mama pejo yoki na internet ningani ke mwana aza lesbienne. Olobani na mwana na yo. Tanga bandako bimala mobali moko coach awa na kacha ya Londres. Olobaka nini na mwana na yo? Mwana na zo voyage kiti na ba États-Unis ba nini? Mwana na ona milia ba fabricants, mwana na ona milia ba musiciens, ba milia boye na ozo bandako lobani na mwana na yo. Est-ce que mwana nde mwana pe atanga yeli yo mobali pena mama? Ondi mobali sa ye. Ozala kino concert ke mwana na kovanda na libala te. Tiko onyo kwa mana makamba boye. Ngana boti grâce mona lo yenge ndengwana na bali sile na makamne mobali soka lingi na biboki na bino kaka bovanda ti papa wemba nenga yaka kobala mama Amazon ata na après 50 ans atanga na kufi banoko ba cousin ba olia mbonga libala sila kate mama omoni mona lo ki bwanga tunde ngwana ko welela kolia mbonga libala te esala kani tika ya kene loko Amazon babana na bobange grâce à ça mutokolela mbonga libala te bozongisa mbonga bato ya subasima so bozongisa onte mwana bino otikala kozala calme te bozongisa mbongo mama bokangisa mbongo soki aboyi yo subasima soko boyi kozwa mbongo mama bozwi mbongo na boketika na kati église na panya mabonza botie boyebisi nzambe to ye kozongisa aboti na grâce te loko te grâce kozonga libala wana te eza na tina moko te ou bien soko lingi yaka na poto na nzela libala na kima ko fanda na mwa mobala te nyonso amoni osalo mabe ako fino na kingo yo sakane yo ke non dima epa ya mobali ke oza lele obima na boye pama non osaki mwa faute toute vérité n'est pas bonne à dire yo ba frère na boye bango te pardon mama zwa mwana na yo kokoma no youtubers te oleka boye na boye te nga na kama waka bino ba mama boloba bosambela ka ba intercession na ba église bana bino bakenda ka zunguluke boye point nini nzambe mawa mama oyo
oya kokufa pamba beloba na mwana na yo a continuer vie na ye na YouTube na ba musicien na ye na makambo na ye nyonso abima na vie ya panzo point bar sino te mama oya kokufa pamba makambo ekomi show yo moko miyebela ndeni obokola mwana na yo une semaine kaka babimi ba plainte bandi mama Grace yaya nayebi te mais en tout cas kimia toke mbangu to suka awa na mamu lopo bambote ebele mamu lopo melama ya pio ya kitoko ok pesa mobali no babizo embrasse ye zwa bana na yo leisa bango bien vandano na kimia na libala oyo ya grâce oza na yo na foti te foti mais ezangaka te mais mwa bafoti ya mikie oyo bafoti ya pambala mais oza na likambo te oza marraine point bar biloko nyonso ebimi grâce ye moko moto alukaka yo bao bande koganga alukaki bosuki botuli merci ndenge obombaki mama soki ezalaki kutunga mamu lope na lingai na sambwa te nga nabombaka nanga bavoice te nabombaka nanga baconversation te na ye fasaka mamu lopo abomba bomo ndenge abimiseli bino bokomi bouche be bobosani ye bolingo okende obamba susu o Pierrette ta bolonga Pierrette o Brigitte ta bolonga na Brigitte o Jackie donc libala mobimba ya batu na batu baza okote oyo ekomi bamama leki Abraham mutu balobi oyo ekomi libala momba kolukelaka batu ba raison mamu lopo efanda na yo peuple congolais alinga jamais kondima responsabilité likambo na ye soki ezalaki ke grâce wana aganye loto soki eloko nyanga mayele na nga nayebi boye mais soki ekomi makambo mabe eza ye te eza kingandi Kongo ezobonga te bali kondima te ke biso moko peuple congolais toza ba responsable te Rwanda Burundi Mindele libala ekufi tata mwasi boye yango boza ndeni toujours bolikaka likambo boko epesa responsable epa moto mosusu mamu lopo zana yo na likambo kuna te eloko kaka na mona eka mabe il fallait pas ndenge olobaki olingo bomba ye olinge bima te il fallait pas obimisa pe ke non opesaki ye perruque osalaki boye il fallait pas yango wana kaka fallait ka o garder ndenge olobaki olingi no koloba te fallait obimisa pe voice ata moko te ata pe oloba pe na mokili pe teke ye mutu ngo mutu abengaki yo olingaki nyonso to olobi kana tiki na maboko ya Nzambe mais lokola deja mamu lopo yo biloko deja bapiste wana ebimi ko garder silence te parce que nde bokomo batotiki na maboko ya Nzambe YouTube eza église te samba na kati ya ndako no so yo na YouTube mamu lopo loba vérité yo moko na monoko ne de A à Z likambo ezalaki boye na zongsi boye na baloli boye na tie point na sali boye en tout cas nga na sokoli maboko na makambo ata ba continuer libana na bango na kozalaka isu marraine na bango te olongwe pe marraine ndenge sinya ti pacte babenga yango ya ki marraine il faut pe okende oloba pe ke oboyi ki marraine wana biloko mosusu bokanisaka yango na spirituel eza grave et puis nazoyeba te bino bokanisaka marraine so moto akomi marraine nde akomi savante nde akomi ye nde akopesa bino conseil ye nde akosala boye te marraine ezaka parce que basengi bino na église bozala na marraine bozala na témoin na commune esili mais ça n'a rien à voir na ba vie na bino conjugale na mobali na yo boza na obligation moko te ya kobenga marraine boyebisa ye ba vie privée na bino non tango yo moko pesi vie na pas marraine na parraine bango pe bana ba camarade na bango te bango pe bazana bato na bango ba pire na bango makambo na bino ko vanda te mutu alingi libala ne likambo evana na kimia okoli ebeta lisono na mutu te bon aussi ça bino mibale mwasi na mobali boza ba adulte soki bose bovandi na kimia mobali alobi point oyo azosepela te yo po lobi bolobi point ni tokobongisa moko na bino mikitisi makambo nyonso ebongi mais so bino entre bino ba couple moko alingi ne komikitisa te
Des places beaucoup baka to luka marraine, to luka ba conseil, là dans nos zolobinini, tala likambo boy. Pourquoi boliko memisa bato ngambo? Bo me baba ngambo na bino bino moko. Mamulo po iko wele la suki marraine na vie na ote. E futa kateza kuna dépense. No kama kunde nozo ozala ba oza marraine belé boy. Osa kino ki marraine non à Londres. OK ko sala no na mbongo nga ko tibilo na kota ngote. Biloko pamba wana ba marraine wana. Tia. Ba ko ekomela nga lokwa ngambo. Mama marraine tozo ya tete. Nalingi ki marraine te. Mamulo po nga conseil na opesa yo, il faut ganga na internet. Il faut loba na vérité nyonso. Na makambo nyonso priya ma ko loba no le soubasma. Na makambo nyonso tu. Oye moko grâce à loba yaka pena loba na nyonso tu loba. Ko bomba te. Parce que en internet so kangi munoko na yo o paroloba kaka eloko na osalaki yango. Mais tango yo lobby expliquer bato au moins de ba missile ko balukela de grâce te moye moko na libala oyo na suki wana suki analyse muso ekoya pona lelo bato ba baby si libala oya grâce te mo eza bato mibale eza grâce na mesele soubassement priam panzo bango mibale mutu ba baby si libala na bango point ba mutu muso azate gauche te noir te kaka bango mibale. Vraiment bandeko nanga merci na taki toko bozui pona kolanda la danoise. Vraiment botika la malamu je vous love bambote ebele lisuna bakseli bino zambalo la pambola bino bozala bien des gros bisous. Vraiment des gros bisous. Beau s'abonner ebele bandeko nanga beau partager vidéo et kozala bien makasi. Et puis voilà bientôt na koya ko salela bino publicité sika balo ya sika ya bate ici ekomi vraiment bandeko na ngai na ba capsule oyo ya kobaka na bana basi na se ya bana basi. En tout cas bandeko na nga ne manquez pas tant on sa publicité ne manquez pas ya koya ekobenga ebele bosomba bandeko na ngai bino so bozo so compte na nga banque soko tielinga mbongo na banque pona bakisi na yo pona bati bandeko na nga komelanga ou bien benganga bambongo ezokota na banki na ngai nazomona bato bazotia bambongo wana nazomona na nga bino te siko na otindela bino bakisi batina bino ndene nyamo eka bato bazokotisa bambongo ba 100 euros ba 50 euros ba 20 euros ba 30 euros mais nazomona bozokoma te kengi ngandi kaka mama moko bambote ebele na France yenda komenga bila danoise na tie sananga pono tindela nga café boye na postaki bino nyoso botika bambongo na bino eza kuna eza kotala nga na misu bande ko soko cheki mbongo na compte na nga komela nga opesa adresse na yo na tindelo ba café ba ti ba biloko na yo boye ko tela nga mbongo na compte boye bite mbongo eza moshelu soki na liango bati yango bokanzi eza yanga nga na koni bati awa na sima ndako bati kitoko boy bandeko bozela nga nko nango mela oba ya detox ezo detoxike nga makasi ezo bimisa nga biloko nyonso ya libumu ba gaz banini bokomona kala te nde na okoma swi makambo ya grâce mpenza pardon o libala bosoto boye uti wapi ko après 2 mois mariage lipanzani bye bisous maman Emilia des gros bisous maman sage bambote belé bambote ebele na queen madar de moi-même patience zakimwena ya yo pe yangwana kamata lipoepoe et c'est des panama bonne année HM bonne année ebele vraiment merci na bino nyonso tout Adrienne ma fille chérie merci na analyse kitoko sala ki pona moi mulopwe e bongi pinga ndengwana to se soutenaka et ko sala kitoko makasi voilà quoi en tout cas je vous love bye bisous.